nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner à la Océan du Congo. Vous continuez à s'abonner massivement, beaucoup à la cité. Et merci à la émission du début jusqu'à la fin. Vous likez, vous partagez, vous suggestions, vous commentaires, j'aime Nabino. Que Dieu vous bénisse. Bandiko Balandi, Awezali Bongo, et Sika Auto analysaka ensemble, et Sika Auto Salaka éveil patriotique, et Sika Auto conscientisaka, tout sensibilisaka, tout mobilisaka, et Sika Oyo to longolaka peuple congolais na bolema esika oyo to dénonçaka l'état moyeni l'état assassin yango bandeko balanti biso banso penza tokota na océan du Congo na chaîne de libération tolanda maemazali koleka na République démocratique du Congo basango bayiki ezali penza ya kosola biso la bino lokola na lobike awa ezali to analysaka ensemble donc enatika ka mwa litono na ezunde na ngangaka na panzalaka po etelalaka peuple bandeko balandi. Merci encore une fois na Zaza Zaïrois congolais na moni message na yo c'est aujourd'hui que na moni yango en tout cas luka numéro na ngai ou bien okomelinga numéro na koyeba peza na ko benga yo pamba tenga na zaka sensible na congolais nyoso oyo a luka kanga penza na mi monisaka vraiment soki oko benga cela veut dire oko zwangate c'est que oko benga na numéro langate vraiment matondo makomela yo Zaza Zaïrois congolais. Vraiment merci encore une fois la ko penser na biso na ba commentaire na yo tika ete nzambe alola mona yo mais luka numéro nanga ou bien tikela nga numéro ngai na ko sala effort ya ko benga yo po ete tosola na lolenge oyo olobi pona République démocratique du Congo bandeko balandi totelema na lombango pamba te soki totiki bandeko na ngai tokobima bato ya lisulungutu po ete balobi oyo atikali nsima ali bongo mwasi ya ligorodo kasi Congo mani ngala ndimi te ke yo kozala mwasi ya ligorodo tozala pe bali sulungutu te biso totelema po ete to bundela ekolo bwa biso matondo bipai na bipai pamba te bato bazali kotelema koluka balolenge nyonso ete bango basala mpona Congo kasi tolo banalo likambo oyo teli procès ya Eric Lenge pe na moni bongo procès ya ndeko la biso Chebe ya bandeko na ngai ya to analyser totika kokota la makambo ya lokuta la justice congolaise. Il n'y a pas la justice. Hein? Justice et réalité, emblème, la lobby justice travail. Il n'y a pas. Justice et réalité. Kimi et réalité, misale et réalité. Hein? Et Sengel na Congo toloba bozangi misala bozangi kimia pe bozangi justice. Poite biloko wana bizalité ndeko na ngai. Lelo soki tolobi to kota lesu na ngambo akolandela ke procès Chebeya bana Chebeya boyokanga ndeko la bino toali na passe te bokota na makambo wana te bopesa biso maboko tout ça la révolution tout ça l'opération Jeanne d'Arc tout ça l'opération Sauver le Congo lobby ntina ya likambo ya papa la bino babomi na ye tokufutisa bango po bayebani. Mais tant que beaucoup de la justice, beaucoup de la sénète, on décollanga. Beaucoup de mikongo ko pasuka bino, beaucoup futa maté. Ce qui conférence nationale souveraine ou amboka. Hein? Conférence nationale souveraine katana na katikati bandekolanga. Ezwanti na tena lo selete tikino lelo feshe lobama mboke koti sukola boumbu. C'est justice wala pesa la kati kwa foncer mboka. Justice est kangami na maboko ya batu moko. Justice est indépendante. Bo vanda bo mela maya pio. To sunga na ndeto libérer mboka. Tango mboko ekozwa bonsomi. Bandeko na ngai toko kata tina la losele. Ya kufa ya papa la bilo bato wana bakozwe tumbula bango pe ya liwa. Po ete Bible elobi moto abomi yepe tumbula ya libobele ya koboma. Pona lelo bo vanda la bino. Bo se bo perdra. Souci tant mon souper longba. Botika la kata msolo ba souvenir boko lia boko mela. Poni bo mitu mola li supota. Ne siko ba kopesa bilo bo moite.
makambo papa la bino bandako ça la bino yango bozoka ngo lelo 11 ans après c'est que botali ba vie la bino et ça passe peu mawa message au makomé la bino to sangisa maboko to bunda ba loki ya papa la bino ba bombi ya papa la bino bazana bombo ba ko lia ba na pouvoir singe ya molai to kanga bango moko na moko tango Congo ko za libéré bande ko balandi to kana message oyo et bon to analyser biso la bino l'état moyeni l'état assassin nani ndoki ya Congo to landa. Et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche lorsque le moment viendra, lorsque ils s'abstiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. Bandeko balandi boyoki wana bato bakolo baba banani jide kapa ko cha photo na yena maloba na ye pasi pe mawa na ba Congolais to misali kinja to mama jawa assalamu alaikum na ba musulman ngai pasi bandeko bo milengele ba mobiliser ba Congolais bandeko to milengele pamba te soki batie na seni moto na bango ekozala opesi mbwambwa aboyi ekozala elubela ekozala mbutu. Analysons ensemble aujourd'hui maloba wana elata nzoto to mpe ali monkeri na bakongomani siko mosakoli oyo alobaka maloba ezokokisama te bibili elobi tolapide bato ya boye tokolapide bango te bato ya boye tokolapide bango te bakongomani bandeko yanga bakongomani to analyser eza esiko tozosala éveil patriotique eza esiko tozoconscientiser tozosensibiliser tozomobiliser bampangi ya mona Autriche bika nzambe kosaku mona bene botayelanga ata liki makanaki nayebiki erataka te bandeko nanga nous avons un sérieux problème eza motema mabe tozalanga bandeko nanga tomitelana na face biso na biso toloba na bosolo na lokuta te okuta na kati ya mitema. Est-ce que Congo eza libre? Est-ce que Congo eza indépendant? Est-ce que ba Congolais baza na bonsomi? Est-ce que ba Congolais baza baumbu te? Maye o maako salam na Congo central bomoni te ke ba Rwandais bazwa esika o ba américain bazwi mabele américain aya kosomba concession monene na mboko ya yete américain azo travailler en collaboration na ba Rwandais na bokipa ki grande puissance États-Unis d'Amérique eza ya nini tomi tunaka na bami benga grande puissance ya nini siko biso ba Congolais o to na tout comment toza ben puissant hein Congolais toza la ba matière à kosala ba art to na matière à kosala ba bombe to na matière à kosala biloko tout oyo bato wala bazomvwa manango comment toza ben puissant tomi tuna na eloko nini eza la kati na biso eloko nini ezo marché te Anita Babe il faut que nous ba mama ya moto mojali basi batongaka mboka ba femme sage ba mama ya Suisse ba mama ya Canada ba mama ya États-Unis ya France ya Amérique ya Guinée ba mama ya Tchad ba Congolais bisika no sobino boali ba Filika bisika no sobino boali pourquoi tozoko kate to bimana kobe oyo Congolais zonga nanu na kati na yo Congolais tika kusala semblant oui ba traître bazalaka
parce que ceux qui te le disent que la carte la biso ba traître ba rosala tête au bout que le kuta Uto e bandeli porteur de lumière les souffert a trahisa a luka azwa esika ya mokeli alors et pas na biso to koloba te ke to bongo lelo ko wana parce que esalama bongo wuta libango ya mokili mais ngana lobela ka ba congolais conscient nazo lobela 14 300 abonnés nazo lobela 5 000 autres o baza ba abonnés te me batala ka biso nazo lobela 20 000 congolais conscients na kati pe libanda. Est-ce que 20 000 toza mukie pour te libérer mboka 20 000 toza mukie 20 000 personnes toza mukie 20 000 personnes toza mukie ceux qui te se réunir comme un seul homme biso so tomi kotani lokola une seule personne bande ko danga bonzimi teke toko bengana ba étranger toko bengana banguna toko bengana ba rebelle parce que ceux qui biso 20 000 tomi sai lokola 1 ndeko danga ba olonga biso te ba olonga biso te parce que penser za moko idée za moko force za moko ndeko nanga toko vaincre le patrie ou la mort nous vaincrons totelema ndeko nanga prenons l'exemple ya bandeko na biso o bakendaki na Belgique JDK akotielanga mwa image défilé ndenge na koloba bo soki babimaki 500 personnes. Les soldats ont repoussé bango. Et les messieurs basi ba koma côté mitukeza. C'est bazala ka 500. Une mauvaise foi. Ya bato musu ba lobinga musala nanga. Ngamba kambane talinga te ba yebisa ngate bango moko. Pourquoi division? Biso tout à moins que na yebate kacha mutu pe mutuna nanga bino boza ba combattant ya banini bobundela kanini bolobela kanini boya na wana mais na ngambo na biso na yebike tozo bundela Congo intérêt na biso ya liboso ya Congo ndeko nanga moko atuninga bipona nini bino bapanzi sango boyoka te obino pe bozala esika moko ndeko nanga biso toza bapanzi sango mutu na mutu azali mopanzi sango mais azali na lolenge oyo azali koya kopesela sango na ye donc bapanzi sango baza censé te bazala ini unité ya bapanzi sango eza eloko te parce que mopanzi sango ayaka kopesa message mais pas omona ke biso bapanzi sango toza ini okotala ete na message na biso tolobelaka plus nation bapanzi sango oyo ya biso lelo tomisala lisusu baactiviste cela veut dire tolongola na mwa déontologie journalistique esengi biso te tozala lolenge tozalaka parce que na déontologie journalistique esengi na journaliste accueilli aza kozwa information ezala na ngambo ya Félix ezala na ngambo ya ba opposant ezala na ngambo ya peuple azoya nango afignole yango ayesi ko kopesa na nation mais soko teli neti na biso boy lokola nga océan na koma journaliste activiste journaliste qui combat pour la nation congolaise alors je critique tout ce que fait Tshilombo je dénonce les insanités. Alors na ngambo mosusu na déontologie bakomona nga lokola na fossé parce que na kombi lokola la lakisi tendance dans la partie moko parce que
que ngai na mi pesi position que je combat pour ma nation. Donc ba classer nga siko que journaliste résistante, journaliste activiste. Et on dit comme ça le bain nga part que c'est l'activiste, c'est journaliste. Il avait raison parce que un journaliste fait des investigations avant ya koya koloba na nation, avant ya koya ko télémanetando eke. À quoi qu'on ramasser le côté d'emblée à lobby. Mais les journalistes congolais activistes, directement nous attaquons na maloba au na Congo. Alors c'est ça notre unité. Et ça c'est que faut écouter la gâteau sur la non. Tomé sali violence. On a copé ça la bande comme sous bas comme à océan. Aujourd'hui bah combien belé. Les lorsqu'on tali la ngamba journaliste. Qui au scientisme quand il a quatre la bango mais bah comme il peut koloba bah comme il peut dénoncer bah comme il peut ça le l'océan bah comme il peut ça la analyse or ce qu'on tali na début comme on a bande kolanga musu bazaki quelque part bah on s'amisa na bango bazo quitte la invité mais bah tali non quelque part il faut que zoaki au scientisme to côté c'est la carte la biso parce que yango zo ça la force moko boy pour dénoncer le mal qui se fait. Nous sommes unis. Mais le problème ané bino ba congolais bolingi ndete bozwa unité. Bozo boaka sort na bato mususu o ba osala musala na bango pour décourager notre travail et aboutir de l'autre côté. Mais hélas Dieu est là. Akosalisa biso bande konanga moto moko te akotombola mongongo koloba ete Congo e ali malamu ndenge babande kokosa biso la bakongo mani mususu balobi ba Rwanda bakana mboka te babi mboka la biso ya kokipe te bino bomoni bilonge ba mona Rwanda la Congo melelo e ala tala satana boyi union abi ba mise congolais boko kokuta la terre moté lelo bokomi komona ete makambo baboyaka epa ya Mobutu o ba Kongolo Mobutu bandaka kosala na mboka oyo bamanda babandaka kosala bakotelema na limete abeti moto masasi likola mwasi na ye moko moto ana akufi ake perte aujourd'hui et plus pire ba famille ya bomoni misala ba ko sala bana ya ba komi ko engager bango makambo yo tomonaki ete la babikolo mususu bande kolanga mwana na yo atokomi mokonzi atangi kela cité etika tanga ka tomona te esika ta boni boye bande kolanga yango bana ngo ya kela sa baninga ba kate biso totanga na bana classe ta biso bali donc moto na moto akozwa Congo na lolenge na ye yango biso toyei na etinda na lolenge ya koloba maloba oyo bato nano baloba te na mosala ya mopanzi sango amemaka pole mopanzi sango akotaka kodenonse mopanzi sango bato bayebaka bosolo epai na ye yango moni mosala biso tomemeli bino pole totianaka mayele tolobaka bosolo ke Félix ali moto mabe mais mosusu alobi yo koloba bongo mpona nini Félix ali moto malamu na sengi na bino botalisanga bolamu ya Félix awa la kati ndenge to analizaka bolamu ya Félix wapi yango lelo bikolo biso biningani mboka na biso mobimba bayi province iso balebele bakoti bayi province iso balwande batondi oyo elobi ata batata oyo soki boyoki kaka na mboka kuna mobulu bokoyoka kaka bamilitaire lwande baa na kati soki boyoki na Afirika moko mobulu balwande bakoyi kozanga te balwande yango bazo représenter danger permanent na Afrique bande konanga to boy opération Jeanne d'Arc
toboyi opération Sauver le Congo tokozela nani aya kobongisela biso bokozela les pacificateurs abanda mosala bokozela baloki ya babelge bapesa bino solution to bafrançais to basuisse to baanglais to baamerika bino mpe bofai na bamboka na bango est ce que bozomona bango mpe yake balingi développement ya Congo to analyse biso na bino bokoyoka mpenza banda génocide banda tikino lelo bawangani génocide mpe Félix a blanchir ndenge bolobaka na lokoto ya li français Kagame na Museveni babimi petwa na miso ya mokili mpe bino bakongomani bolali mpongi bakongomani totelema twana mabongisi tokobongisa tokomilengelo ndeko soki tobeti nekuke na yo kokangela biso motema te soki oyoki mbela tobeti nekuke na yo kokangela biso motema te kotuna biso mpe mituna te soko kozala nango te yanola biso kaka nazali nango te kolaka mpe biso te kolaka te soko ali nango te yanola biso kaka nazala nango te koloba te lako te kolaka te soko ali nango kokangela biso motema te kotuna mpe biso mituna te pamba te nyonso ya mituna yo moko oza na biyano ke kolobwa biso mizingami na baloki baye kobomaka biso tongo midi pokwa ndeko na nga tokolimwisa bato mosusu moya kotuna te bolalaki ne mpongi mikolo mibale misato moni ndeko akomonana te oke na liboto tuni bayebi bisika akenda te mobembo akei te bisika bimaki emonani te lobi na tongo bokuti ebembela nzela ezali kosalama mike bandeko na ngai bakomi koboma biso batindi opération Denise ekosala mosala opération famille Tshisekedi opération boma congolais bakoya kobomaka biso biso mpe totiki bango mpe banvayi mboka après encore 40 ans nde baya lisusu kobota océan mosusu ndeko na nga ntango oyo ngai na yo tosimba na liboko tolongola bondoki oyo tolongola mabe oyo kombo Félix tolongola yango na sol na biso Congo tokende kobwaka ye bisika mosusu remaniement tala bisika barwandais batombwamie ntango yo na ngai toko ronfler ntango yo na ngai tokolala lokola bamise mosu ya Fabregas alekalaki na mpongi aleli ntango akomi na Kinshasa baninga bakokende ya ronfler alamukala ntongo mboka eza envahi tala ye wana akangami mando militaire aye kolela na Kinshasa kongole okolela yo na nani ekolo na yo kokufa bandeko na ngai totala lolenge Congo eza envahi tosilisa papa Jules na mama yemo batondo ekomela bilo bolobi bokolanda ezwi boza abonné na chaîne Océan du Congo nalobaka bino mpe bana mama yemo po ete mama yemo mobimba bozali na kati ya Océan du Congo matondo bakomela bino tolandaka boya l'homme puissant bongo tosukisi. Déclaration politique suite à l'humiliation de Nekongo par Tshilombo Bombe et son pouvoir de l'IDPS Tshijelewu. Vit l'arrestation humiliante de Atou Matobouana, l'ex-gouverneur du Congo central. Même s'il est voleur, nous n'allons plus tolérer que l'humiliation de Bakongo continue par ces bandits et chécouleurs de l'IDPS. Après avoir massacré les Bakongo chez Nemwanansemi, après l'humiliation de Longyang Congo Nemwanansemi, moi, Kroko Aluozi, le chef suprême de tous les Congo, appelle à la résistance et au soulèvement contre ce pouvoir tribal de Tshilombo Tshisekedi Bombe Tshijelewu,
les Bas-Congo ne vont plus accepter ce genre d'humiliation. On a toujours dit Mukongo Yuma, Mukongo Zoba, même moi, en tant que chef suprême de tous les Bas-Congo, je lance cet appel au soulèvement du peuple Né-Congo. On ne va pas se laisser humilier par cette bande de racailles, des chécoulaires venus de la diaspora, dont leur chef Chilombo, les pigeons voyageurs, se permet d'humilier tous les Bas-Congo. Dans les Bas-Congo, toutes les sociétés sont dirigées par les gens de sa tribu. Aucun Mukongo ne dirige une société dans les Kasaï. Mais chez nous, c'est eux qui dirigent partout. Voilà pourquoi, en tant que chef suprême de tout le Né-Congo, je prends mes responsabilités devant l'histoire afin de dégager la province du Congo central de tous ces bandits, voyous, qui sèment la panique et le désordre dans les Bas-Congo. On ne va plus accepter, même si Matubwana était un voleur, qu'il soit humilié de la sorte parce qu'il est au Congo. On a humilié les Mwanantsemi, on a humilié les Bas-Congo partout, en commençant par Vuluzi Kimbangu, Joseph Kassavubu. Jusqu'à aujourd'hui, les Bas-Congo sont malmenés, même dans leur propre province. Le soulèvement populaire doit commencer chez les Bas-Congo. Et vous avez vu vous-même cette humiliation. On ne va pas rester indifférent lorsque on touche au Bas-Congo de cette manière. Vital Kamerhe, le Burundais, a volé plus de 500 millions. Albert Yuma a volé beaucoup de milliards. Hippolyte Kanambe Kazemberembe Mutouare, alias Joseph Kabila, a pillé le pays. Mais aucun d'eux n'a été arrêté ni humilié. Même si les bandits de Matubwana a volé, mais nous n'allons plus accepter que cette injustice de soi-disant état de droit Tidjeleu, que moi je qualifie d'état de dédroit. Ce n'est plus l'état de droit. Ce n'est plus l'état de droit. C'est l'état des droits des bandits et des aventuriers qui sèment le désordre chez nous. J'en appelle à tous les Bas-Congo de ne plus voter ces gens de l'IDPS, de bannir ces partis chez nous, car ce sont des tribalistes dans le sang, jusqu'à la moelle épinière. Voilà cette petite déclaration musclée. J'en appelle à tous les Bas-Congo de se rallier à moi afin de bouter dehors ce gouvernement de Mbouarior et Chilombo Bombe, l'homme de 15% qui n'a jamais été élu dans ce pays. Et il ne sera plus jamais élu chez les Bas-Congo. Il n'a qu'à oublier. Réveillez votre esprit Bas-Congo. Dis-nous moudis-nous, dis-nous moudis-nous. Aïe pour aïe, dent pour dent. Et aucun Congo ne va pardonner ces actes de banditisme contre nous. Je dis et je vous remercie. C'est moi, le chef suprême de Né-Congo, Kroko Aluozi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Likambo ya mabele, bwalu baditunga, likambo ya inchi yetu, likambo ya mabele sangwema, likambo mabele sangwema. Ndeko nanga, to bundela Congo. To bundela Congo, Faden House la France. To bundela Congo, bandeko nangai. Kozela tende konangai, moto moko abimbela yo sauveur. Kozela tende konangai po ya Congo opesa yango na mutu moko. Muto yo zozela akosaela o elokote. Plutôt akopesa yo déception. Telema ndeko nangai yo moko na makasi na nzoto. Ay papa Oscar, mobali ya mbinga, mobali ya bien.
telema na makasi na nzoto JKM le number 1 et océan de la presse congolaise. Totelema to simba na liboko les conscients congolais. Tobunda bimakati na biloko, bimakati na makambo, bimakati na bato, kota kati na yo moko, katantine ya likambo. Otala soki bisiko vandi e ali malamu. Simba kombo ndeko nanga, simba kombo mwana mama, simba kombo ngai na yo to kombola nazwaka masete na chambindo la balabala pe na sopa pitolo na pelisa limete nde wana moto mokopela bakobanga ngai na yo. Kasi soki tolali pongi ndeko na ngai tokolela ikenga na sankoso matondo na kabuya l'homme puissant. On échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Misap électrique. Merci encore une fois la Pape Joy directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parabe Misobangai. Merci na Mamour d'Angola na Mokiteno Florence ya Matondo Mido. Ba pour mettre Angola no bondi ya botar de bono itilaire monsieur Kokomela Bino. Merci na Bande Konangai na Australie, Papa Nangai G3, Désiré Botuna, na Maman Elisabeth Botuna. Merci na Bande Konanga la Beni na Butembo. Merci Bande Konanga vraiment wana mona South Africa, Pascal Pembele honorable. Merci n'apôtre Doudou, joyeux anniversaire na yo. Vraiment joyeux anniversaire na Oyanga na plus 32 na mboka ya Nita baba il faut que yo moto yo na bomba yo, mbota mana yo elamu, Nzambe apambola yo ba kongomani inso babotami lelo tika api ba joyeux anniversaire pe ba auto kolela to aller ensemble ba oya matoi mangongi to tindi mo pepe ekende kolongola bakokati la bolema pu ebimisa bango pe ba ona lokuta ba ko kanisa ete mboke kosikola mate tolobi luvunu liaka sepela Nzambe akobunda. Bande Konanga Autriche, que Dieu vous bénisse. Bande Konanga partout vous êtes banam Vuluzi ingeta. Bande Konanga Brazzaville bolobi investigation za makasi kalate toko kangala biso frontière bobanga te tozali bisika inso Congo mania telemi tozana 4 coins les 4 êtres vivants basi ba telemi P24 vieillard bazingi mabeye na biso bokokota kasinga na la kibino bozaba nyama ya kofina inoli pasa nanga mama nanga ya Suisse mama Pierrette mama Clémence Dinanga bo continuer ko bondela mama Jolie nkane konto nzakomba folange itungia la Suisse mama Dolo bisika nyoso bana Suisse bozali yangande ko na France la batela kayo yo moko miyebi mama inyo salite ndeko nanga na ko bimiso la misa batute tika na bomba yo pomo kilele kimabe wana na lobi bon rétablissement la mama Célestine mana nanga les États-Unis d'Amérique la kunjana nanga équipe pour la télé États-Unis d'Amérique merci na binope yanga mokonzi l'Angleterre na plus 1 bokote belé la Canada que Dieu vous bénisse wana na moni bongo yanga ndeko papa Alfred na mama Clarisse vraiment wana bayangai penza ya motema mwaka la mikolo miyeke bino pe oyo boye na Kishasa tozokuta na bino lelo to bundela kaka ekolo JKM na France les number 1 ya océan de la presse congolaise et Dino Loso mon ami de tous les temps totalement on a Congo qui là mais plus 49 pour le connaître en pécato la chabienne plus 49 benganga poto sur la mamuke mama et jeune nzezalando na kozela bino bako kwa Lumumba bako kwa nzezalando mama Justine Kasavubu to kozela yo mama pour te to continuer et tumba aluta continua et certes la bino nyonso que Dieu vous bénisse.